parce que dans le Bible il dépêche ça même na Brazzaville aza na Gabon te aza na monde te azaka na Congo mais l'église catholique c'est l'universel l'église mère universelle ba ministre ya finance bakozwa bango ba ministre oyo baza lelo bakozwa bango même Kabila na kati parce qu'il est le président de la République c'est lui qui signe tous les contrats. Tant Kabila a critiqué Kabila. Kabila boye, Kabila tangate, Kabila la mayere, Kabila fait ceci, fait cela. Si on bango ba diaspora, ba ki ojabino ba tchebino, et là qu'on nini doit porter na peuple congolais. Parce que quoi ça bateau? Ordinaire ba journaliste, cette loi ne passera pas. Je te dis la vérité qu'on est caté. C'est là ne me porter contre la solo. Le ministre Abimaki na constitution. Kabila na Moïse Katumbi. Premier ministre Abimi lelo azaki motanani. Ya Kabila. Si makomi motanani. Ya Moïse. Mais Moïse na Katumbi ezaka Pierre na Paul. Et là gobo moko. Quand vous arrêtez Matata Poni. Ba dirigeant nyonso bazala baki na katiti. Président Seno lelo bati azaki ministre économie. Oui. Si on ndenge ni projet oyo ya Bokanga Lonzo et koko bima ye aye batepe mbongo ekote pa na iti. Il dépasse à ceux qui sont na Congo. Hein? Mais l'église catholique c'est le monde entier universel. Guerre bazo luka. Hein? Nde bako kweya pe bako regretter. Toi osala bango tout ba compétent. Hein? Bato nyonso ba osala bango ba compétent ce sont bateau et bali ko luka ba recherche na bango. Pas ko la président pouvoir na place. Ko saka na catholique te. Hein? Ko saka na catholique te, saka na église catholique te. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Congo Français. Ezanga Yabino présentatrice Gloria Kengi. Lelo tozolobela matali actualité nyonso ya mboka. Tokozwa point sur point na mambo etali actualité ya mboka. Yango wana nazanga mokote nazanga mwana mboka prophète Ngefa. Bonjour prophète. Bonjour maman Nzambe apambola yo ojinga pied levé. Pourquoi pied levé? D'ailleurs na 2G Didi Kipumba atia maboko pour la construction ya temple ya Nzambe. Parce que il pas ali chrétien ala mutu moko malamu asunga pe bato ebele mais nécessairement le boko epesa ndé pambola maka na bi Congo France ali TV ya monene. Parce que la meilleure chaîne, il y a Congo, photo, matato, kengete, mais la PDG, Didier Kosa premier ou deuxième, bon deuxième avec qui est na habité avec qui Congo France, Traga Mouna, Missa Baptiste Mouna, roi de Makembese, donc Makambouze Béléa. Donc Atia Maboko, tous en la construction, il y a temple en Zambie, où ils allaient profaner, où ils baby. Et puis ils allaient temple moko ya ba diaspora. Je crois que soit occupé papa ya bauta kipoto surtout na Belgique pour fête ba côté wana Gigi Kabuya akomba calamité akoya pe wana côté ya et ezala moi propre ezala bien. Bozo soutenir ba musiciens, o soutenir ba théâtre. Pourquoi PDG Didi Lipumba maboko pété, maboko banque, motomotema malamu parce que je le connais. Il me voit l'argent sans ça musala. Hein? Et puis à Sungara mingi na makambo ebele que Dieu lui bénisse. Pe na olinga ngo ete bo bazo yoka yonso boza modèle ya Didi Kipumba hein? Et puis Nzambe akosunga pe akobatela loboko na Nzambe ezala kati na bino to bosani pete ko se remercier lisusu ndeko oyo motema na tushaki na kati na nsele na bibwa ngambo nango ko pambola pe musai na Nzambe na bektari minene pe ko sala bilanga poto futaka mbongo des états pour l'église peut fonctionner Nzambe a pambola ye ndeko dadi et li tomba na kati na Londres to bosa ipese des frères bobo na kati na Tanzanie chaki loboko et surtout Keikuna et sika dans les États-Unis d'Amérique Jackson ye pa lobina ko sunga chaque mois quelques briques pour Nzambe sunga. Tu vas sur maloba wana ekokoma pa DG na biso. Déjà za motema malamu lokola Joseph mama ya Marie. Ya solo za motema malamu makasi. Tu vas sur maloba ya prophète okoma directement et pa DG na biso azangisa te ko sunga likomba ya Nzambe. Mais akata pété Alexa et que ne parce que ba Joseph d'alimenter bazali partout dans le monde ba simba motema pour être tout ça le connaît vous allez bien pour n'enkolo. Ekokoma. Tu vas sur ekokoma maloba wana nyoso.
Papa, tout le belana nous actualité ya mboka. Où etali IGF. Tomoni mwana mboka matata Ponyo azalaki arrêté après babinisié dossier nezalaki vide. Tomoni lisusu ba interpellé lisusu par là au monde ndenge. Bon, maman, IGF obinozuba IGF azali procureur général de la République. Hein? IGF n'est pas magistrat. Il n'est pas procureur ni magistrat. Tout ça confusion. Hein? Azali ni juge. Mais IGF azali inspecteur il y a finance. Inspecteur général de finance IGF. Mais na biloko nyonso ya l'État. Hein? Ezalaka na finance, ba inspecteur finance ni ba contrôler mbongo ou bien manaka ya oyo ya l'État. IGF a aussi la contrôle na ye. So moni mbebe ezali akosa rapport na ye, rapport wana okende pa ya procureur général de la République. Procureur ndi akotala bako convoquer mutu songo efali mbeba aya kosamba soki bakokanga ye bakangi so balashe pe bakolashe. Ça dit quoi? IGF azali likolo ya ministre ya justice te. IGF azali likolo ya président oyo ya cour constitutionnelle te ni ya cassation te. Hein? IGF n'est pas un procureur de la République, il est un inspecteur, hein, de la finance, inspecteur général de la finance. Hein? Alors, IGF yango tozomona asali ba enquête belé combien bakangi bango na makala. Combien oyo bazongisi mbongo l'État 1 franc? Exact. Combien de millions de dollars oyo ezokende awa na ningaki chef apesi na procureur ba interpeller na bato na carte visa. Millions de millions chaque jour au félé, batonga malopango na mbongo à l'État. Donc IGF procureur a convoqué bango, baboto la carte la bakanga bango. Ça c'est la escroquerie, bazongi samanaka ya l'État mbongo, l'État c'est na mbongo. Pe na mboka na biso to mona raté ke bakangi mutu, bazu ba mbongo ba bien salaki ba récupérer ngo côté na caisse. Attends mon côté. Attends mon côté, on ne sait pas état de droit yango, état ya pelengendu ou bien état ya droit, nous n'arrivons pas à comprendre. Yango moni lelo tokei poto na dossier matata poyo. Matata poyo tango ba livra qui est na tribunal. Matata poyo le baki na tutelle nebwe. Je ne suis pas Jésus pour cacher quelqu'un. OK, alors baki yango na zaïe souté. Donc eko ya mulongo sambo na koloba nyonso. Quand vous arrêtez matata poyo. Ba dirigeant nyonso bazala baki na katiti. Hein? Président Seno Eleloyo. Bati azali ministre économie. Oui. Siko ndenge nini projet oyo ya Bokanga Lonzo ekoko bima ye ayeba te pe mbongo ekote pa na iti. Ba ministre ya finance bakozwa bango, ba ministre oyo bazalelo bakozwa bango, même Kabila na kati parce qu'il est le président de la République. C'est lui qui signe tous les contrats. Oui, c'est lui qui signe. C'est lui qui signe à la présidence. Hein? Alors bon on a capacité Bokani Matata po qui fit ex-premier ministre. Est-ce que vous avez compétence ya kobenga Joseph Kabila ndenge Afrique de Sali bakangi Zuma batina ata 1 mois mais quand il boloko vous avez capacité wana hein parce que le boa taki matata poyo qui était le président? C'est le président Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila ex-président, il ne faut pas dire qu'il est président, il n'est pas président. Il est ex-président. Hein ou bien Zali wa benga sénateur en vie. Hein il est là qui peut l'interpeller. Hein et surtout quand la constitution article 12 de la Constitution, tout Congolais sont égaux devant la loi. Hein? Et surtout quand on dit la Bible, Ecclésiaste 12, verset 15, nous tous nous devons passer sur le tribunal de Dieu. Justice de l'éternel. Est-ce que on a compétence wana? Parce que bato mususu na mboko ba simbaka bangote. Ba tushaka bangote. Yango mona ke matata poyo azali prêt ya ko panza teke akokufa ye mokote parce que akokufa na molongo na sombo. Bon. Tokota maimatali loi ya Congolité ya mwana moka Chani. Est-ce que loi ndezo kende mbinga oyo ekozala vraiment accepté ou pas? Maman nécessairement au moni 1 Timothée chapitre 6 verset 10 l'argent est toutes les sources des maux. Mbongo ezali loko mabe ozo kamata yamo. Na mboka na biso peuple votaka loi te. Mais ce sont les dirigeants, les députés, les sénateurs qui font la loi. Moïse, il a Koufi, à cause de la Congolité. Congolité, c'est pour me battre belé.
nga namoni Moïse na Katanga abimisi bato Moïse congolais bazowelaka kikongoli ti yango na nani po bakolo mboka bazali bakolo bakongo yango bazali ata mbongo mopotu me bakolo mboka ya mopotu bazali de père et de mère bozowelela yango na banani loi ya tiani ezali loi ya sika te ebandaki na constitution na Kabila article 70 ya constitution elobi pour être candidat à l'élection présidentielle il faut être des pères et des mères congolais d'origine. Ce que Kabila appliquait yango te pe activé yango te parce qu'il était rwandais. Alors moko loi na ko kangaye et ko pekisa ye à côté na kati na magistrature suprême parce qu'il n'est pas congolais. Toyebi yango ba ya ko ya côté ba ya toyebi te côté ba utila biso toyebi te toyiba na mboko tokoli na bango awa lokwa Tshisekedi amona mboka tokoli na ye atangi awa ayebi lingala tobi famille na papa maman c'est que normal baninga na bomwana ya quartier baninga na bazali na bango ministre ya finance ni master na iti toyebi awa Jean-Pierre Bemba Gombo et tout un kota kokoriko soso apembe malgré maboko banki maboko na kangama fungulo makate mais Bemba soto kamati Bemba papa na ye portugais mama ya Bemba mungwandi tokamati sikoyo mama ya Bemba congolaise tokamati 50% ya papa ya Bemba 50% ya mama ya Bemba asani ni 100% congolais est-ce que Bemba azoganga parce que bino bozogangela kanini ngai boy tato azoba Moïse Katumbi papa na ye c'est un juif Moïse disait ceci chaque année azora bouquet de fleurs akana kotika na kati ya Tel Aviv na lita mama na ye ya papa na ye c'est un juif ya mi balé ce qui a bien changé nationalité oui mais nationalité congolais alors bisikoyo maman c'est ça nationalité azali congolais Moïse oui pas azali nationalité congolaise deuxième partie na lingi Congo pas boto makolia oui bon ngala ndi Moïse Katumbi mon père n'était pas tribal il a marié ma mère qui était zambienne bon sikoyo lelo Katumbi problème tabinga na congolais parce que a changé nationalité mais article 70 ko zoyer pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être congolais d'origine, de père et de mère. Son père, c'est un juif et sa maman, c'est un zambienne. Malgré la nationalité, mais Soubaseme et Kandi Moïse Katumbi. Parce que tu as dit oui, à Congolais, mais maman n'est pas papa n'est pas nationalité, papa n'est pas la nationalité congolaise. Maman n'est pas zambienne. Ah, toi, tu as fait ça. Pourquoi ils sont bon? Tchani a ça de l'autre côté. Tchani a coûté na carte na mukanda na mobeko article wana des alines d'activer yango lokola Moïse na mbongo ebele na ba député mingi oyo ba douter o bazao ba sanksi ba mbongo ba bani ko corrompre ba député je te dis aujourd'hui na ba journaliste cette loi ne passera pas je te dis la vérité qu'on le kate c'est là ne mo porter contre ya solo toto na ba indundu enu papa na mundele mama na amongo le mata était tengue maman papa le mata portugais maman le mata mongo na mbandaka tout ça to boy bango te baza bande ko na biso mais ba 50% nous ne refusons pas ba ko sala musala pona ko tombola Congo ba poste za ebele ba DG akoma ministre akoma bourgmestre parce que la 50% ba bande ko na biso mais oyo bozo wel bela ko ni bo wel na présidence mbuma nini oyo kangami kuna oyo moto yo sazo luka kaka yango ba poste ko servir moto mususu te ko servir mboka na poste mususu kaka yango mais Moïse il fait gouverner mais to na lobi zila no mama mbongo ni Moïse azwaki tama za gouverner mbongo akoma premier ministre akoma ministre mais mbongo azwaki yango na mais sikoyo baboya qui était pourquoi ka bozo ko se baser kaka na présidence et là on ni bozo na présidence maman pourquoi aller ke bendete ma papa tomoni pe mwana mboka Moïse Katumbi na Joseph Kabila bazo sala allié eza par rapport ya nini est-ce que bakabwana vous tomona ki bakabwana ki te bakabwana ki on est la politique bakabwana ki te mais premier ministre abimaki na constitution Kabila na Moïse Katumbi premier ministre abimi lelo azaki motanani ya Kabila si makomi motanani ya Moïse mais Moïse na Katumbi ezaka Pierre na Paul eloko bo moko ozomona abimi pa ya Moïse parce que Moïse on a la présidence il fallait hier azala premier ministre mais pourquoi quoi premier ministre et compétence
incompétence ozomona nde azokoluka ayaki na possibilité wana parce que baati azalaki informateur baati wana koyi président sénat alors soki akoyi président sénat automatiquement union sacré ezali Bemba na Moïse basangani oyo bazali baye oyo akote bazwi baposte bato mese bazwi ya bango siko poste ya premier ministre ezalaki ya Moïse pourquoi il a refusé mais compétence il faut dire la vérité siko moto ya compétence wana alingi ka président de la république yango mboka yango ezalaka chef eloko pamba biso bacongolais tolobi non mais lokola bandi kocorrompe badepute oyo bacharlatan oyo baoyo omona bao babengaka bango batalaku oyo bato bakende mpona koluka mbongo ya l'état mama tozali na moins de chance que loi wana passé. Mais tokutali mpe koto tomoni mwana mboka Moïse Adolphe Muzito plutôt azo interpellé ba militant na ye ba soutenir le président Félix Tshisekedi na loi wana ya congolité loko aza mwana mboka ya ko soutenir Tshisekedi à 100%. Bon soki ye mpona mwana mboka soutenir Félix 100% a soutenir ne basangani te mais ba soutenir yango bon voilà ko sangana autre chose. Mwana azotala te ke azoluka poste otala ba intérêt na ye ou bien ali ba sala ngo pour Bible et biso trop clair Philippiens chapitre 2 verset 21 ce sont les gens qui cherchent leurs propres intérêts. Mais est-ce que Bible Mozito qui n'a pas lu? C'est Mozito qui n'a Kabila longo premier ministre Kabila ni. Adolphe Muzito. Adolphe Muzito est-ce que na Kabila wana basilana te? Baza tu na lien mo bonne voisinage bazoko sa peuple bazoko sa peuple même Adolphe Mozito na so Tshisekedi te basolo laka bango to baki batala muka ozomona basolo laka et bazoko sa bato alors alobi basangana parce que Tshisekedi azali basoutenir la loi wana oui loi wana ezali article Mozito na droit à koloba ngo te parce que y a na carte de constitution ezali biso ba congolais ce n'est pas ba partisan na eba combien la muka na mbanda tenabi la muka ezana bwende na tunio ezana bwende ezate ezana lisala ezate ezana kisangani kuna ezate la muka ezo tourner kaka wana Kinshasa et Kinshasa baye ezali la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est constituée par 26 provinces. Il dépêche besoin le balango ezali tous les 26 provinces. Ozomona Kabila peuple de Naïd 26 provinces. MNC 26 provinces. Palou 26 provinces. La Mouké Soukika na Kinshasa. Et puis bango na bango bazani ce sont les gens qui cherchent les propres. Soukanango qui na dialogue pour bakabola pour tenir. Ce qui a le va soutenir loi wana. Mais Faoul va le bagailler papa n'est sénégalais mais il faut faire Faoul. Parce que va Faoul est sénégalais. Maman n'est pas motabandu. Ozoma loi pe et faut frapper. Et on a pas Faoul. Et on a pas Faoul. Le problème est ceci, total la réalité parce que papaya bakambi biso na mboko mingi bakonzi bapaya toboyi bango te mais banyokoli peuple yango moni mboka ezali ko développer ata eloko moko te na conclusion na bolingo ya Nzambe peuple nde moto oyo akoloba parce que tenait de pouvoir c'est la population au moins na Tunisie peuple telemi président limogé gouvernement parlement tout a limogé bango parce que ayoki peuple ozomona ayoki peuple mais pas na biso bayokaka peuple te bayokaka nde ba député corrompu au moins dans sa papa Molière na fait mo basaki kuna elekine metelete mo azo sepe la vie na ba sénateur bazo sepe bazo seka biso tala bazoba oyo peuple anyokwami to konyokola biso ko komesana est-ce que bato wana bazana Jean 13:34 ils ont l'amour de Dieu et Salim Mawa bango to ba demi Dakar ko ba tenir mongo ya ba rozikwa ba tenir mongo ba formation bango tout ba demi Dakar bazo sepela ba bi ba nyama biso ba nyama bazoba mais 2023 bientôt là bakolela oyoki peuple oyo kaka peuple oyo est-ce que élection kozala parce que président de la République alors bah bien il aura l'élection 2023 c'est un contrat naïf. Et puis il y aura l'élection, c'est confirmé. Confirmé. Now, qui secrétaire général à Bango, il y a des personnes à lobby. Est-ce que l'élection a dit oui. Bon, on a bilani par la foi. Bakendaka élection par la foi. Mais la foi, bah tout le journaliste par la foi. Mais par la foi. Par la foi. Mais maman, ça, bah qui élection sur le Parce que bilan à Bango est précaire.
élection ezalaka préparé mbongo tout ça finance il faut ça Kabila asalaki élection na mbongo ya Congo démocratique mabe ya pouvoir actuel no basangisi wana bazolia mbongo koleka nguba bazopesa mbongo na caisse de l'état te. Kabila boyaki mbongo étranger. Il a organisé l'élection de sa propre l'argent de la République. Alors je vais organiser. C'est un chef à suivre. Oui. Je vais organiser Basali Yango. Mais si on a tiré bino nyos, banque centrale, biloko nyos. Si on ça yango te na moyenne. Et bilan yango, o bino boko bisa peuple. Bilan yango ni. Papa nangai. Ce que totali sous mambo etali social na mboka na biso Congo. Toyokaki awa biloko ezokita tout ça mais lelo tozomona kaka carton ya mpandi ekomi na valeur ya $25. Carton ya soso eza na valeur ya $35. Biloko monte $40. Biloko ezokita te ezaka ya emata kutu chaque jour. Maman, eloko na ko bisa yo. Ekomi basi na biso ndako mabale kokufa parce que lokola mbongo ezokita kolia eza te ngo toucher bona nyomi. Abitikanga nana nzala ngai. Ozomona babomi bana. Siko bana ya biso tozopesa bango eloko te. Vraiment. Bana basi tu bana basi siko bakobeba kaka. Bana bazobeba. Mwana na besoin mo mbongo mo eloko na ebana bakoli pe bakomi na université bana badrona bango yo zopesa bango eloko te parce que zate mwana okomani. Mais bana na bango pesa bango carte visa. Joandengo sala dengo kende vacances dengo kende na France tambo na mituka cher. Ekota mona deux poids deux mesures. Maman. Olobi lelo carte ya soso ekiti to boy omoni maloba eleka misala eleka maloba na ebele ezali kola mwasi na mobali kaka oyo aprometaka mwasi peti na kosombela lola lobi tokende pa nzambe otala nzambe na mandefu na ete nzambe azala tala mandefu ekitala bilamba pembe chéri tokende mikolo yonso siko soki ekokisa mite mwasi otala ni escroc amona escroc amuta aza moto alokuta même olobi na likambo okosa akondimela lisusu te akondima projet te parce que lokuta obi mama lobi tokotala yesu na lola na ntongo jet eyeboke yesu yoyo mama lobi tozokende États-Unis okona komona kaka Obama président noir oyo ya biso oke otala Obama ozongi tokola baso bina otala siko Benaden akondima parce que asalaka yo projet moko salaka esimbaka te ba projet na société ba transport misusu ekufi transport ekufi siko tokola eloko na koloba boye tolanda bandeko IDPS te bozo rendre président ya république il faut musala bozo aider parce que président de la république a outil na IDPS mais contre pas na bino na matinée na bino politique na ko finga kaka mais bon finga te bozo projet de société bon pas secrétaire général biso bato IDPS kamata yango kene ko pesa président appliquer yango parce que toi na contrat to siangi na peuple mais bino bato mo moka ko finga basala boye to ko finga ko yango boza combien IDPS yango bino mikumisaka bozali combien? Toi na 100 millions d'habitants awa bino bozata na 10 millions d'habitants. Bozata 10 millions à peuple te. Oyo mokili yango ezo okufa. Mama. Oyo boye, to sala boye, to kende boye. Yango moneke discours na balobaki eza discours politicien. Pour bozo basoso ekita, il faut bozala na budget. Yami balé réserve monétaire. Est-ce que la banque centrale combien est-ce que la carte visa so ko misimba ngo carte na banque centrale so ko carte na banque carte na banque centrale ozomona sikoyo ba na approche na propre na bango sikoyo okitsa social na ndenge nini oyebi pouvoir oyo nous sommes pas contre ce pouvoir mais tolingi bobongisa parce que peuple pour rendre compte na 2023 et pas peuple na bilan nini na budget nini maman oyebi eloko moko awa tozebisa eloko moko oyo eloko moko ngi koyebisa yo awa Tanzanie obona oluka basoso na banini bosuba bateau de pêche bokosanga na balaki na biso na bafleuve na biso na océan biloko bozoluka ekokita bapula ezali awa banini ya pula ezali ebe bansele bofungula yango kabila le père asalaka mobutu asalaka bosala ba service national na bilanga bamafufu ekita bamatata po yo te biloko ekita ole bo recommandé yango na Tanzanie bo recommandé yango na Zambie mais or ke bo recommandé yango na mbongo est-ce que les monétaires eza combien et stabilité à monnaie eza wa
Le dollar est comme 21. Et comme na 21. 22. Le dollar 22. C'est quoi au Kinshasa sur la batte. Au Kinshasa on a batte. C'est qu'on stabiliser monnaie. On stabiliser monnaie. Ezali stabilité. Qu'est dirons-nous? Donc maloba eleki misala. Tolinginde misala eleka maloba. Le ventre enflammé n'a plus d'oreille. À toi le pouvoir. Joseph Kabila ça l'union soit choix qui na social. Tant que il est président il fallait banana social. Eh maman, na cadre social englober tout au monde. Hein? Bon plutôt bas salaire à professeur, bas salaire à enseignant, il y a bas travail, il y a bas soldat, bas université, bas bourse bon compte ici, bon tu bas camion de transport, bon personne bas étudiant, fils sont stabilisés en gros. Attends, Tominda comme mon côté. Mais la ministre au transport et comme il passe. Transport nous disons quoi? Les pays ne fonctionnent pas comme il faut. Le président de la République a une très bonne initiative. Azali Kobunda. Mais bateau au sein de la banque tout est compétent. Bateau nyonso au sein de la banque compétent. Ce sont bateaux et bateaux qui ont des recherches dans la banque. La pêche exemple net bateau bateau na poto. Mais diaspora toucher 2000 €. Mais tu as la prép intérêt dans bango. 2000 €. Au sein de 2000 €, c'est quand 50 000 $. Ils ont détenu 2 millions de dollars à coûter. Bukana yo yiba na yo loko pamba koti makala un mois abimi batondi ebele na pouvoir eloko ni tango bango Kabila na pouvoir batangi te tango Kabila zaki na pouvoir bango critiquer Kabila Kabila boye Kabila tanga te Kabila la mayele te Kabila fait ceci fait cela siko bango ba diaspora baki ojwa bino ba tchebino eloko nini bo apporter na peuple congolais otiko ko sabato bo porter biso ka sene ko boye bo kwa quelque chose oyo bo ko apporter peuple congolais or que boye pour chercher, Philippiens chapitre 2, 21 pour chercher leurs propres intérêts, ils n'ont pas de cœur. Parce que la présidence de la République, c'est une institution. Ézéchiel 36, verset 26, appelle Sabango Mitema Yasika. Baïbata peuple, autres souffrir. Comment expliquer dans Tango Tani na Otoko Angouloua? Talane na Otoka, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau sociale et angolaise. Il n'y a pas à manger. On a personne qui va bon à Goliath. Na miliki pasi po bana miliki pasi tout le monde a na maya lobo na polaire na lipa ya pamba tu as vu ça parce que ba ngefa il n'est pas corrompu vraiment ceux qui sont corrompus na vanda wa tena vanda omoni yango pena zo tufa yango muna zo sekanga pa muna leka pakasi nazo lia na tufa nazo tia na monoko muna zo sekanga pa muna nde na vie bien ali ka pakasi yeba zo nyoka ba so sala ngwelo ko ya moto sala bango nini to sa Congo nini depuis 1960 ti lelo oyo nous sommes pas libérés. Vraiment. Nous ne sommes pas heureux. Si tu as Nzambe, tu as ba kondio yo, bana 1960 lelo eloko nini? Ngala zo mena ma lobo. Namona yakuna, ozoli ba frite, ozoli ba choromo, motema na salisa na ba feti. Osalisa ba feti. Ba molière kuna ba fungoli ba mbanga na bango bazo seka peuple. Molière akilobi Michel Babola, asa ngo si tondi mati. Michel Babola, asa zio ya ye ba eleze. Mwana lokolo lopango, mwana lokolo, asa zio mwana lokolo lopango. Boyo ka bango lisusu. Boyo ka te, ça dit quoi? Ici au Congo, il n'y a pas les opposants, il n'y a pas de politiciens. Ce sont tous qui cherchent leurs propres intérêts. Un vrai opposant, c'était mon cardinal, défunt Moulola Monsengo. Tout le monde a iniki mon mboka babomi étudiant. La police est là pour sécuriser la population et non pour article 188 de la Constitution, pour sécuriser la population et l'air bien. Oui. Mais si quoi la police, on est pour makabato, pour makaba étudiant, pour avoir de vrais droits na bango. Oui, article 23 ezali. Batu ndengo yo ekoki basambisa bango public pe ba battre ye ko bomaye Romains 6:23 le sadi du péché c'est la mort. Ba battre ye banda batotu batala oya sima kobanga. Soda sima osani ni akobanga. Loka bakangi ye akoti na ndolo 2 mois futa avocat babimisi azongi na armée alors armée ya poloso ya mopoto. Est-ce que yebi article 16 de la Constitution? Et là on dit le lobby maman article 16 de la Constitution et le lobby était l'homme est sacré. Il doit être protégé par l'État. Vous n'avez pas lobby, l'homme aussi est sacré, il doit être protégé par Dieu et par l'État congolais.
Mais pas Bisswa, ils ont le contraire. Et pas c'est le contraire. Donc, ce sont des gens qui violent. Déjà, Bazali mal payé, la faute. Le pays est mal payé, na basoda na policiers du monde, dans le Congo démocratique. Vraiment. Hein? Alors, ceux qui vont continuer à candidater, pas de mbongo. Pas de sans armée, sans la paix. Sans les droits de l'homme, il n'y a pas la paix aussi, il n'y a pas la démocratie. Ceux qui vont bakisi mbongo. Baba ça peut pas fonctionner au moment où makambo ezali kanda ezosala bango mais kanda ça kanda na gouvernement ça kanda na président de la République non na peuple où ils ont géré rien hein na biso na bango ba soldats na ba policiers tozo bolololo otoloba yele santale yonde kundo o kase ba na poso yanguba ko bolololo zo bolololo ko mama en fait habite zo kolololo tozo bolololo biso nyonso alors botiki ba konti botiki nani ba pauvre étudiant lobby de par la président de la République oyo bomié frère makila belle ganga de musona nzambe makila peuple congolais o bo maka mikolo nyonso à cause de votre intérêt un bon jour et ko ganga pe le Congo sera libéré tomoni awa na moment ya enterrement ya cardinal Mosengo ba militant ya IDPS basiliki pona discours ya cardinal actuel à Mungu batombokeli makasi vi maloba oya bimaki ya bimisaki na discours na yo par là mama oyebi ambongo azali chef spirituel papa ya milimo yango monaki na messe tous les présidents batelemaki hein tous les présidents bafutango yazo kota bango tout batelemaki ça veut dire quoi les plus autorité à pays les plus après Dieu c'est le cardinal hein à part la confession mosusu ba chef religieux yango moni bible lobby na somme 115 verset 15 5 verset 15 ne touchez pas mes oins ne faites pas mal à mes oins et bible lobby na biso na Matthieu chapitre 15 verset 4 celui qui maudira injuriera son père sa mère il est maudit et sa peine est la mort motokwa cardinal a lobby vérité yango groupe wani de presse ba très kofingaka ata makambo ezosimba te mais bazo aider pouvoir en place te Kabila azaki 21 ans de pouvoir 3 ans Kabila le père 18 ans na ye tomonaki makambo pepe desa makambo ezosala te hein tomonaki yango te pepe dedaki parti moko discipliné parti moko bazaki moral parti moko bazaki éduqué bango batikalaka mobulu na bamotoko finga tala oyebi kofinga ezali arme de faible oui hein omoni ba faible nde bafingaka mais bosala sika makambo balobi mutu akotouche bakokende tina ndako ya cardinal bakoatake makasi bakotake ye pe président Tshisekedi pouvoir na ye pe kokweya balobi akoki kosimba natuni yo pe kokweya pe ya Tshisekedi soki ameki soki akontinue tika ngai naloba yo pesi mikro motuna naloba akota bango baza soda hein personne n'est dessus de la loi hein article 12 de la constitution moto moko azali oyebi destruction méchante code pénal article 110 elobi yango peine yango na 5 à 10 ans de prison hein et puis bayeba yango bato bazokana ambongo c'est un père spirituel hein il dépêche asuki kaka na Congo awa hein mais l'église catholique c'est monde entier universel guerre bazoluka hein nde bakokweya pe bakoregrete parce que dans la Bible il dépêche examen na Brazzaville aza na Gabon te aza na monde te azaka na Congo mais l'église catholique c'est l'universel l'église mère universelle papa aza na droit d'intoxiquer par état mosusu et ko sala mabe na Congo hein pas ikolongola président pouvoir na place ko saka na catholique te hein ko saka na catholique te saka na église musu catholique te ozomona siko bini bolingaki ni les pasteurs archevêque métropolitain il a dit la vérité et qu'on foyer à lobby na Kabila vérité na gouvernement na yo bongo me kofa ki États-Unis akay hein azaki président CCT tanga président CCT azaki Marini bon siko ekofo akoi ko balika masa Marini eba bon pourquoi bino takaki Marini te parce que azaki président Sénat hein siko botaki ka ekofo mais Marini azaki président Sénat yenda président CCT monsieur Marini otakaki te pona ni ozomona ke deux poids deux mesures les loyo à lobby discours na bien ce sont les mêmes discours que Kofaloba ce sont les mêmes discours sur John Ngefat Sokoloba pe oyo bana posé ya peuple est délibéré il y
se libèrent eux-mêmes eza mpona bato te discours ya lobi awa nakanisi ekofa alobaki yango évêque ekofa alobaki yango alobi bien moto ya kufeli démocratie honneur bokopesa moto boyeba mpasi ya peuple akosi yango est-ce que peuple ezosufrir te bato de pesi banda baya nzela yebisa yo bazaka na se ya banzete ya moto bazwa misala te manda mpe ezosila ese bango baresonaka yango te manda mpe ezosila kokanga baninga bazolia bato kutu balita liti te bauti poto baye balebale bino boka na sia nzete le peuple d'abord le peuple ozaka na sia nzete bato bazwi poto bazwi misala baye balebi donc baconseil makambo nyonso ata mokoko wana azwata poste moko te kende kosimba ata clé ya bavoiture ya président bafungolaka rien botikala bino bozolosisi ndeni bozokola te kabila azwaki pouvoir na 28 ans bozo ba 50 ans 60 ans 45 ans badini bokoyi mikolo botikaka bakifanatisme moko aveugle wapi mosala yango idepesi boza na pouvoir apesi bino bacombattant oyo bozotia mosapi na lisoko ya koba batiaka mosapi na lisoko ya koba te kokatana batiaka mosapi na monoko ya nzombo te batiaka mosapi na mino ya ngando te le président a dit la vérité a dit grand honneur bakopesa na moto ya vandi faut bolibere est ya Congo grand nini bakopesa moto ya vandi honneur injustice elongwa grand honneur bakopesa na moto ya lali lelo ya bani na miso ya président Sassou Nguesso ezali nini ezali nini sikoyo nini peuple elia katenya pas de social honneur bakopesa ngo monene ni lelo nga nazotomona nga bongo peuple congolais souffrir bino boza na Eldorado bozo kosakana bozolia na bamine nyonso na mituka luxe est-ce que le président cardinal Ambongo alobaki lokuta nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les hommes de Dieu, les ministres de Dieu. Dieu nous interdit le mensonge parce que quand tu vois un homme d'État, pas de mensonge, un homme politique, député, pas de mensonge, c'est Jean 8, 44. Le père de mensonge, c'est le diable. Quand tu vois un homme de Dieu qui parle la vérité comme Wangefa, comme cardinal Ambongo, comme défunt Mosengo, ce sont les hommes de Dieu. Qu'est-ce dit la Bible? Jean 14,6. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Et l'homme de Dieu dit seulement la vérité. Alors, il y a un côté, alors il y a un Nguesso. Papa Abongo, ma soki yake. C'est que comme à Kofinga, Ambongo, Kotiolaye, benjure public, il y a une malédiction, c'est une malédiction. Somme 5, verset 16. Bah, tellement qu'il y a Moïse. D'autant, dans mes fungla qui m'a belé, puis qui bangoyos. Salaire du péché, c'est Romains 16, verset 23, c'est la mort. Donc, la tuerie que Dieu donne à l'homme, c'est la vie éternelle. Bon, si Babongo, bon, que ne s'en trouve pas, pas beaucoup de temps dans ma camonabino. Moi, Namboka, constamment, quoi, salami à Watoebi, que président Fachi, alingaka tribalisme, mais constate salami, bah, poste clonio surtout la République démocratique. Il ne faut pas dire, quand tu dis président Fachi, alingaka tribalisme, tout le monde qui me boute. Il y a beaucoup de tribalisme. Mukamba Kadiata Nzemba, Azaki Kasaye, Maganaï, gouverné 10 ans d'Équateur. Batoyaba Congo, gouvernement à Kendeki na Est Yamboka. Mobutu Azalaki, Batonyon, Somontou, et Sikamoko, Batango Zamboka. Kabila Yaki na moi, tribalisme, qui a une dame Bakasaye, Bakatangue, Atina Bakasaye, Mingi Bakatangue. Na ba étranger ba ndekona ba Rwandais ba Burundi ba kebele mais quand même ba Congolais bazaki na kati mais autre chose ce n'est pas moi na moni awa surtout tangi nyonso ezaka tribibo justice nyonso tribibo so justice est équitable ndenge c'est ça Baluba ce sont nos frères oui, ce ne sont pas des Rwandais ou Burundais oui, ce sont les Congolais mais excellent qui ce que nous avons dit, Kabila Zalaki, ce qu'on a dit Kiswahili, Mukamati, Mbambe, Mukamati. Comme si vous l'obika likambu, Djukubikila, le président, Djukubikila, le président. C'est quoi le 2023? 100 millions d'habitants. Et j'ai Moukwata na Moukwata. Bokosuka wapi? Parce que vous avez une minorité, vous avez une majorité. 600 millions, vous avez 10 millions. Dans les plus vous avez 2 provinces. Vous
bozaka deux provinces de Kasai mibale bazaka hein mibale sikoyo ba province nyonso wana soki ya jeu de mukwata mukwata kaka est-ce que mukwata na mukwata bongo bibikilaka président donc bozo rendre chef d'état pasi parce que asa sous deuxième mandat parce que président bato ya mabe te président bato ya mabe te c'est un homme gentil aza na baprésident mais bino nde parce que soki okamati bajuge nyonso ce sont des baloba nous ne refusons pas okamati ministre ya finance moluba donc poste tout sikoyo baninga mosusu bakosala wapi me bakosepela na bino te guerre bozolukana yango na guerre wana bozoluka yango wana ya fara fa bakosepela na bino te ozokomona yango moi bato ya moto lolendo jipe azobude eza puvu na biso kende na biso moto ya moto azogangela l'autorité oyo asimbi mboka na domaine na ye parce que pouvoir ya bango non le président de la république il n'est pas président de baluba c'est un président de la république démocratique du Congo président ya balangue nyonso et président de toutes les ethnies de la république démocratique du Congo bozo beta bale sima ya poto. Bon, tokomi kokoma na suka prophète Ngefa nayebi ke oza mosali ya Nzambe. Na ndenge nini ozomona comportement ya mosali ya Nzambe prophète de la nation de nation bosa kere. Il n'y a pas aujourd'hui dans le temps de la fin prophète de la nation. Nation Nzambe alobaka ezali Israël peuple eli na ye. Lelo yeso ko bala biso ba païen tokomi ba nation. Soki atindi Moïse prophète mosali bala ezalaki te. Moïse soki akufi akotinda mosusu Josué mibale akozala te. Soki Josué akufi akotinda Jérémie akozalaka na nation wana. Akotinda Amos akozala na nation wana bazalaki mibale te. Ozomona mais sika oyo nous avons plusieurs nations. Na temps de la fin nation Nzambe asali alliance na ba Yesu asali alliance na biso ba païens. Les nations païennes des biso yo. Ozomona alors nous avons plusieurs nations. Soki un prophète de la nation est-ce que na Brazzaville nation Brazzaville est nation, Cameroun est nation, États-Unis nation, c'est le prophète de la nation. Pour le moment, il n'y a pas de prophète de la nation. Il y a un prophète, mais chaque de bataille, il y a un prophète, il y a l'église. Ils sont la nation, ils ont l'église. Pour le moment, il n'y a pas un prophète de la nation, parce que nous avons plusieurs nations. On nous a mis à ça l'alliance. Il faut que nous ayons eschatologue, anthropologue, et bien nous avons un prophète du peuple, parce que nous avons un peuple. Et je suis un prophète, je suis une église. Il y a pour vendre Vanda. Dimanche, je suis sur Internet, mais je ne suis pas prophète de la nation. Combien de prophète de la nation? na comportement na ye na kosenga kaka na bakretien babondela mpo na ye olie tolobaka tolobi tobondela mpo na ye Nzambe asima motema na ye azonga na nzela parce que aza na nzela ya Deutéronome 28 verset 28 l'esprit d'égarement que personne ne peut l'aider parce que makambo ndeko azosala lelo oyo c'est grave même aki na kisi yango na yo il faut baki nazwaka kisi ya domination alobi te alobi place wana bakataki alobi l'air bazoikende na ye akezwa kisi na 19h ake bongola motema bon wana ndenge bakataki place wana mais ce n'est pas bon parce que baacte tozosala toyebaka ete nous serons sévèrement jugés na Romains 14 verset 10 un homme de Dieu doit être un exemplaire, un homme de Dieu est un rassembleur, un homme de Dieu celui qui part de la part de l'Éternel. Mais tout le mois, à moi c'est toi, il y a la différence entre ce que c'est dire et ce que c'est pas. Malachie chapitre 3 verset 18. Mais tout quand on a mokiri kolé kana tango mokiri komi mabe, ils allaient passer mais pour ngai. Tout les bonsoir dans décoration de l'église. Pour na ngai na sanga ba chrétien sur monde mobimba. Oyebi Bible lobi na Romains 14 verset 1, faites accueillir ceux qui sont faibles à la foi, ne discutez pas les opinions. Olandi yango. Alors to bon de la pona ndeko. Soki Satan a memaki ye, Nzamba délivrer azonga mosala na ye. Et puis Bible puis boye ba zo connaître na 1 Pierre 2 Pierre chapitre 2 épisode 4 de 2 à 4 à l'obéité vous reconnaître ba faux prophète na ba faux pasteur bazali na kati na mokili
il donne la prédication, les prédications sataniques pour séduire même les élus de Dieu. Hein? Quand la Bible reconnaît, il y a des faux prophètes, il y a des faux pasteurs. Hein? La Bible, c'est notre constitution. Maman, pour na kolanda liloba na nzambe parce que ekende pas manama pour tout parce que motuno tuni malamu parce que pour moi tozali suna likambo ya ko sala nzela te. Alors Bible ebisi biso na 2 Pierre chapitre 2, ce que j'avais dit, verset 1 à 2. Il y a parmi vous le peuple des faux prophètes. Il y aura aussi parmi vous les faux docteurs qui introduiront soigneusement les sectes pénitentiaires et qui réunissent les maîtres qui les rachetaient. Et 2. Plusieurs les souvent dans leur règlement. La voie de la vérité sera calomniée à cause de lui. Par la cupidité de leur cœur. Et il sera condamné par la justice de Dieu. La Bible a tout tranché, ma chère. Bakoya. On les battait à Jésus. Par contre, ça va donner une distraction. Et plusieurs gens les souviendront. Il sera frappé par les feux de l'éternel. Et les feux de l'éternel, Romains 6, 23, ça dit péché, c'est la mort. Et Galates 6, 7, c'est que l'homme a semé, il moissonnera. Alors, pour nous, là, maman, vraiment, ils allaient pour nous, bon de là. Et tout bon de la pour la basumuki. Parce que ma camonde qu'on a bisoyo à Kominango, je n'ai jamais vu dans le monde. Même les bateaux qui sont sataniques qui vont salaka makambo yote. Et moto atoni ça qui va stade de l'eau. Moto ça qui va croiser, wa sala qui va biloko radio, ezali biloko nyonso ya poloso, ya pelengendu, ya satanique. Et la Bible nous n'a contré nango. Jacques chapitre 3 verset 15 à 16 le dit, cette intelligence ne vient point de très haut. Il est terrestre, charnel et diabolique. Hein? Motoza matoya koyoka ayoka nasuki wana. Bon liloba suka ezani ni biso to komi na biso. Liloba suka ezali bolingo bosalisani pe bosomi tolinga Kongo koleka nzoto na biso. Hein? Mobali linga mwasi mingi hein? Mwasi balinga mobali mingi hein? Yoka sere. Awali oui. Faut na oui yango. O avec kuku dendo. O ba oui pende ya gagame kuku dendo. Papa. Bolinga nyomi titi. Pardon. Muna oyo. Muna ya tonga virus ya bato. Na kosala muna ndenge nini? Yoka sere kata on a touché kaka. Hein? Na yoka nyomi yoka sere. Prophète, yes le prophète. Yoka kuku dendo. Oui. Au! Bande bola nzambe. Kongo makambo nzambe apambola bino mama bolingo. Toi na mboka mosusu te. Toi na Congo démocratique. Mais surtout perdre yango. Comme esclave. Vraiment. Israël a perdu Israël. Na 1948 ne komi état. Hein? Soki tolingi Congo. Toza si ma FARDC. To teleme le lokoyo. To bengala banguna tu libanda. Hein? Toza ba xénophobe te. Hein? Trop c'est trop. To sangisa Congo. Toza ba kondia solo. Oyo ba yebi pasi ya peuple. Ne bela mbongo to kotonga Congo koleka Dubai. Tokotonga Congo batongi yango mais dans le désert bandako mosusu na mai na kati ya mai banzela mosusu mosusu komi place mo babuki bato ezoleka tokotonga yango ezongi pe nzela bango bazala ni baka na pétrole pamba apa pétrole pamba bazana eloko te mais biso ototoni na ezali nini bakonzi mitema minene toya kotika bango te hein boli ya mbongo totonga mboka totonga pe mboka boli ya mbongo boyeba pe peuple asima na bango boli ya mbongo bosunga pe population ba infrastructure yebisanga depuis 1960 lelo tona toruti combien depuis 1960 Tshisekedi na pouvoir lelo tozana na TGV combien tozana na locomotive qui filme au mati okoma tadi kuna milingata madusha sozoto mwindo kokate ba melita balakati ba cheke nyonso to kokate tangelanga depuis 1960 lelo hôpital modernisé tozana ngoni ezate papa eloko tangelanga depuis 1960 combien d'universités batongi rien mais tina ni na Congo
Patata pona za tonga ki atongi aye na mbongo privé likambo te eza ya l'état te ezali privé ce n'est pas pour ya l'état yango mpe bakotuna mata ozwaki mbongo yango wapi parce que mbongo ya l'état soki atongi bakobotola yango koma université ya l'état ozomona akimi justice akima inde justice par exemple bimika lelo wabe yango poloso eboti pelengendu poloso eboti pelengendu eboti ngotobobo mama poloso eboti pelengendu eboti ngotobobo eboti kpeketele ekobota njobi ekobota gondwana ekobota frondondo donc omoni akoti lege wana soki abi poison bakobengisa ye te non même soki na poison va te traiter poison mabe soki eyebani te soki odetecte poison batraite yo okobika mpasi bato ebele baza na poison jusqu'alors bakufa te ezali bamabe matata mpo oyo basala na mboka oyo ils ont pris le pays en otage des burundais des rwandais des ougandais mais lelo nzambe mpe asali ngolu moi etango de droit ekoti moke alors moto na moto afuta misala na ye lokola Galate de 5 verset 6 elobi chacun portera sa propre charge. Merci beaucoup, prophète Ngefa, pour l'invitation. Merci beaucoup, Mouna, pour l'assistance. Mouna, le Cédric. Merci pour la baignon, ça va quitter un Kolanda Bisso, na Congo, France. Ezala ki yanga ya bino Gloria Kenge, balasima na kokuta na bino. Bele. Prophète pesa mbote ba. Na pesa mbote na mama na ngai batonoko doxi itojo na Suisse, Switzerland. Wale kibasi nyonso na kitoko na ya solo wa aleki na yo nanga ipe muna zwanga non mwete aleki yo mwete ya papa ngefa mwete aleki ngai papa ngefa mwete ya papa ngefa linzanza aleki yo linzande bongo mama ya mesanga na bele na hote ya solo mela mesanga libele ne kwaka libele mama na ngai eleki bilia nyonso ya mokili mobimba mais oui na pesi mbote na papa Ngefa Nsie Bogan na kati na Genève, Switzerland, kola pambola yo. Na bosante Papi Ngefa, professeur de la SAP. Ndeko frère Bobo na Tanzanie, loboko makasi na soutien na église na pambola yo. To bosante pe Jax Sabonuka na kati États-Unis d'Amérique on dimi ko soutenir œuvre ya Nzambe na pambola yo. Ndeko Dadi Litombe o pesa 2 hectares pour to sala bidanga na kati awa na njini na ngambo na ngokolo apambola parce que église ezwa bilanga etonga que mon Dieu te bénisse to bossa été Eric Bilele a aussi le grand boss des boss mon retour à Kinshasa dans apambola likando yoana moi na mina ya propre to bossa un peu le souté que Waroma président ba diaspora osaki accident monene Nzambe asuni parce que tunda ba 10 millions Nzambe batela yo abikisa yo et noko Nico yale na mama Rachel kelele mama passe na kati ya Paris très fort dans pambola to bosani ten fumu ya Équateur o ba bengi fumu ya Ekonda o to bengi Gangeli na mwasi na ye mama Moseka Muniski o bengi Ngolo Libongo ya Moindo mama Ngolo Libondo ya Moindo sikoyo oya suka to bengi biso benga Michigan na kati ya Paris mais biso kwa ngata tukabishi to benga Michigan te to benga ka Gangeli très fort o zoki loliki likula na kati ya Paris o to benga ka Michigan na merci beaucoup na pesi mbote pa bandeko nyonso na pesi mbote pa Julie Kenge Kati Kenge Naomi Kenge mwasi ya bato ya docteur Madiamani Mamaya Patricia Lova mwasi ya bato ya Suzy na kati ya Lema merci beaucoup na mama na ngai mama Suzanne Boui Kenge merci na Chouchou Kenge ya bino merci Congo France Ekara Molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com